tant qu'on fallait à bosser ils arrêtent à Welissa mais les lois comme il y a contact non ba miso bino bobanga na monde so moni musicien a beti album à l'Ekiti na Top Congo c'est qu'ils ont fait une carrière. Biso prophète de la nation après Fumukimbangu Fally Ipupa alobara déjà que Arozala champion du monde, champion d'Afrique et des Caraïbes. Abete la biso ngode. Nazi biso petit na boza pembe nanga boke poto bo matabo kita Fally Ipupa arozwa nzembo na ye bana tateka ha to moni makambo biso lelo oyo to finga maki to tonga maki ba baloba ike oh bango Bamikala, bango banani. Tala lelo vieux sonnerie à tigi lopango nani. Kembo na kembo kuna na lola. Kembo na kembo kuna na lola. Ba angelu ba koyembela aigle. Kembo na kembo alléluia. Azokanga Mwinda boma mwinda pelisa mwinda soki mulili soki nini eza bongo te donc toloba mingi te toza beaucoup plus l'événement Lyon po biso batu tokendaka kenda okala boaki o abeti Zénith o pala ndifa betaka Zénith mais bino changer o abeti Zénith o kuna fa beta laïque o abeti nini o kuna bokolo tant qu'on fallait de travailler après tant qu'on fallait de travailler moi il fallait Yon a mon avant de la vanille na lali na bengue noé. Voilà, bienvenue à tous les abonnés de Nana Bodouga Télévision. Merci à tous les warriors de partout. Il y a Belgique, France, Canada, États-Unis. Merci pour la confiance et fidélité. Nabike Bozala wana vraiment ebelé ya kolanda rubrique nabino ma warrior balobinini. Toza wana kapona ko sepel sabino. Merci na bato tout bolinganga Nana Bola la petite surnaturelle. Bo s'abonner, liker, commenter, partager et ça na biso vraiment plaisir ya trop tout ça la ka wana pour ko pesa nous information, ba news réelle, oza ko circuler na internet na biso. Voilà. Il y a Jossar Nyokalon, on le dit, mais à Londres. Donc, Bozala, on a déjà, grâce à Yannick Kari, des concerts, il y a Jossar et Kobeta Makuna, Mboka Basulou, Badiata, Astrid, Yendebe, Lélé Nambong m'a privé. Donc, vous s'abonnez massivement. Casse, Casséré, Capoison, le tout puissant boss, notre partenaire officiel. Et ça, la biso vraiment bien. Douglas Pictures a fondé la biso déjà chant. Nous avons invité Nanga, Autorobeta, le vraiment ma solo. Il y a Papou, il y a Aigle, il y a Fally Ipupa. Tout ça, Diana Bango, Candice là toujours. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Nana. Bonne fête à tous. Bonne fête à tous. C'est le vrai caca. Kembo, Kembo na Kembo, kuna na lola. Kembo na Kembo, kuna na lola. Ba angelu ba koyembela aigle. Kembo na Kembo, alléluia. Oh là là. Parce que bonne fête à Titi. Bonne fête, Titi. Vraiment, c'est célébrer caca. C'est célébrer vraiment, c'est ça. Faut savoir Wario. Président de Monsagwa pas Méli. Tout va Méli. Le même la bouche, le même Méli. Tout le monde va fêter. Donc, on va fêter bisque. D'accord, ok. Voilà, donc on a bien warrior, Gauthier Bilele, Djemba Kanjemara. Oui, on va venir à Banta. Normal, sexuellement. Voilà, bientôt là, à Rennes, on a vu Fally pour passer au le 6 juin, le 6 juillet plutôt à Lyon et pour le 13 à Bordeaux. On a vu petit à Fally, Warrior et Makila. Bon, on a un événement, on a Fally pour pas. Bon, on a posé un gars et tout. Bien, on soit. Attends, il y a un banda, non, après. Oui, il y a un banda après tout l'année. Bon, il y a les bossons, on a remercié Nzambe. Pour mettre à temps et circonstances. Pour y aller, on est salamand Nzambe de la préparation. Et puis, à mi balé, on a remercié mon candidat, c'est la biso CV. Fally Ipupa di Cap la merveille, elle maravilloso, elle pipo de wolo, elle pinchiche, elle fantastique, elle phénomène, elle campo de tutti. Oba mongo mikolo baba kisi ba bengelo likalo lembe sombo. Et puis na pesi mbote, lo likalo lembe sombo. Oye bango après. Et puis na pesi mbote na maman na biso ba fan na kun mada la reine mère maman mokonzi VIP international et puis ba konzi na biso nyonso tout. OK, voilà. Omoni soko lobi kozela c'est trop dire. Mais bref nazo biso ka ke
bato ebele balobaka ozoloba makambo mais oyebi yango te pour votre formation bato oyo baolanda ngai biso tolobaka te ke po tosala soki todérange bato mais bato nyonso bayebi déjà ke na Lyon déjà tosali sold out tosali déjà sold out na Lyon sold out ta mosusu bato ebele bazocomprendre te mpo bato balobai sold out mais tomoni na page na bango balobi soki baoteka billet peut-être bayebai na bango que signifie sold out sold out c'est-à-dire guichet fermé donc des abo il fallait mozelera jour wana kende abeta concert na ye donc oteka esu billet te po billet de tekami totala siko ya Bordeaux non tozozela so moni de sold out yeba ba Wario ndenge soi-disant Papou alobaka menga na yebi ke Papou o aloba ils ont le contraire tozaka la vie belé tozaka belé te toza partout mais biso toza belé po tozomona de loba te belé ouais omona papa mo boazaki na suki tocheka asali lokola suki mais na suka nango libande tika liawa soki ezalaki fali me baye koloba obeti mbula me koto bato baza te tolobi te donc merci na passe pe mikolo bandeko ok mon pe baloba ouais merci maman na yo yebi donc nalinga so na linga na démarrer mingi na pesa bambote pas de problème na mon boss vraiment aigle mutalongola nga la kanchi akomisanga lelo nazonga na komba yori solo oh tika obia solo na longola nga la kanchi donc parier le pamba 5 ans donc ya libela donc ne naza boye nalinga na nga koloba lisute donc bambote na mama na ketchup bafana voilà mami maman mokonzi donc na so la question na maman no be ba poser biso ke toi la bandule na biso bon ngala na mibale akana minute na ngaba ba rena na ngabeta ngo souté toi sonam na vile biso papa kale abogela biso cri ba maman plein plein ceux qui ba kokité ba tikela fali poupa plein donc d'ici yo no bon c'est un jour pour la côte na 5 ans na ba no gérer arena te ngala ba ki ba oyo bazui refi ba ya passeport ils ont la palais fallait mo pas lobango il y a décressage la passeport vierge au visa te yanga za la visa ça visa na kokolo ba tomola caché ndenge ba omona ba o ba rataki eza injurté eza ba obstacle na ba bidon envie yo kabiso non to fingate ah oui non to fingate na pesi mingi mara swipe tout d'abord bordi apesela te ko tuta so to bito tuta biso ko tuta ngala otikala ngako ngasolo bina tuta ba boliti on t'a la film maître Hitman maître Lenglash la corde d'or la beta mabe donc c'est ça fait marami quoi lo ba pesi mbote mingi na mère na boduka na yo pe na lisusu venanga diatos edi badiata batutu mon boss aigle mutapesa nga vie bika tilo na koma boye eza pona yo mama na bafana mère na biso motema malamu voilà toi le mbalo te Lyon déjà ba massa tout ba yebi ba grâce Kachimuka bana toi Lyon ba Christian Mouna ba massa toi Lyon o baza pemeni wala ba Grenoble Kaikula ya cher ba yebi déjà ba somba ba billet ba do ko sabinote ba kolo plein arabiso to beta 40 000 personnes voilà na urena congolais mo tazala oh là là si lelo mutu mo taroya oh là là Bexi banda to tikango mutu mo taroya ba kolo plein arabiso biso to yebi ma musique ya poto po biso to pesa ba tugu ya robeta na poto to désactiva combat vida to pesa ba tumambutu to ça et l'euro te côté to boto la viona slogan to vida combat vida tout le monde azonga na nzela ba tout ba bomba ba blouson depuis 2000 ans ba marola tango lelo ba marola te ba blouson na bango ba maroya ba concert po biso mutu to sala ke bandule zonga faut ba yé baraka grâce ya Fali Poupa azongi sa musique ya Congo bimala ghetto. Bana Lyon, bana Bordeaux le 6 tozana bino na Lyon le 13 bino tout boya na Bordeaux mutako sabino te ndule ezali pe bomona ba spectacle o ezaka nominé et des spectacles bazoganga mwinda boma mwinda pelisa mwinda soki mulili soki nini eza bongo te donc toloba mingi te toza beaucoup plus l'événement Lyon po biso batu tokendaka kenda donc eza bambakoloba mingi te foto biso batu ke tous les billets sont disponibles bo sombaka to bida ba catégorie tikali voilà bo payer ti to komaka déjà le mois de juin to vidara déjà to ya po keba so sombi billet trop te so raté biso na Lyon raté na Bordeaux keba Stade de France Stade de France Néo-Zéland
Madison pour y aller en Amérique, il faut que biso papa 5 ans d'être venu de Kenda. D'être venu de Betrango. Papa malheur et tout coin de Futuka. Pour la mingi tête aux hommes masalanga. Jemba biso tout ça pepele, famille ça pepele. Voilà, tout ça continue toujours na bino. Comment on a le fallu pour pas nominer la Flamme Award et c'est bien ondeni. Comment on a fallu pour pas normalement il faut ça la biso bien ils ont l'air ça que artiste ils ont performer on va bien la performance donc ce que mon ba invité net na ba festival moko ya ba bongo c'est que les artistes oyo aux a vraiment dans bazolandela yo et puis tu travailles ça va travail donc bref c'est un travail bien fait donc ça sali musala ya bien do comme ma place wana voilà tu vois c'est que bon pour batali bana batala balanda musique a fallu mais normalement non te balanda ya falité balanda musique nyonso toko sate balanda musique nyonso mais il dépendra na oyo azotambola bien et puis oyo azana succès oyo azotambola oyo azo faire comment dirais-je oyo azo faire côté cantam sous drapeau ya mboka na ailleurs voilà c'est ça tout ça peut Djembakuna comment on a aigle fallu poupa na Flamme Award et c'est là que non ndene bon mais nga alobaka eloko moko boye tuzaka lango défaut na biso ba congolais tango fali azo bosser ezaka ke azo welisa mais lelo akomi a contact na ba miso bino bobanga na monde so moni musicien abeti album alekiti na Top Congo c'est que ça fait une carrière oh c'est quoi c'était pas bien bolobi que qui fait sans pitié donc aïe maman connaît l'affaire pour ne te fandi boye isaka fali bila nalanda fali boye mais lelo moni biso lelo on est na biso to koma elengi na kinara sous maison Schengen te e ba inde na kinara sous kubeta ba porte ça va nara ba tuté mais ko vana nga boye na kotala ke boye ba bengi boss na invité place boye nalandi siko eloko zo boye rake surtout moi qui fait l'episode de Badi Atazana c'est normal il était Razawana mais egolo ba peke bonza ça de fait mo pe quand tu mo mara swag to salawana voilà ya o moni biso fait la biso a façon la biso elengi na ye évolution na ye biso o mo pousser les ka ba date ba ina na biso to ba kisaka akufatela ba six ngalongoli 2 ans oncle la biso na ba fali te siko nga côté la jetanga côté o moni côté oli oncle makufa o moni côté nenga da bona mona ka yo mtie famille recette na élargie za raté po fali bete mais ngala na meko chef coutumier na ba ko donc na za muyombi na longola yanga na longola yanga donc yango moni sozo yo kutanga boy fraîcheur boy na kinga kati na sainteté za pona aigle ko sala ba vie le roi mandra vie mo apeso dudulo ke na mo Europe donc za black et ça bénéfique pour la famille ouais ba bourgeois ne mi même ba bourgeois ne mi même ba sénateur de Mosagwa ba sala ba tira les cadeaux ta petit musungu ouais donc tu vends na to franchara au senti faut expliquer partout moni lelo na Congo bato bele ba flamme te biso la deuxième fois tous awana ya liboso to so kiango OK c'est ça lelo bato bando kanisa so bando ba asala ka cop asomba ba trophée lelo faut ba comprendre que tozagi nominé to zuité ba comprendre que to somba raté ezala ba aventure te ezala non toza nominé pour muto asala ki o azuana abetaki na stade Vélodrome ya Majesté et anine ya Marseille ezali pas 65 000 personnes bazaki na salwana nda gagné biso bato 40 000 personnes faut ba yeba adversaire a gagné biso faut faire moni bato belé na Congo exacté bato moni bato belé na Congo ba mo yeba émission biso sala ngo troté pour na to sali ka poser man yo biga biso sala ngo troté faut expliquer à bato moni biso no pesi bato goût faut le ka petit no mara mo me maké poto il faut ça la réforme mara no kende poto ba ko ba bongo luka maître no moko senga ndake ndaka poto chubwa kenda ka poto yo tika dilason na yo biso za ba biso no pesa bato goût biso ka bongo to pesa bato goût faut ça bato ko sala ke lokote pour prouver mon kili to pour ça nini voilà domination
auto mon lelo biso prophète de la nation après Fumukimbangu Fally Ipupa alobara déjà que Arozala champion du monde champion d'Afrique et des Caraïbes abetela biso ngode nazi biso petit na boza pembe nanga boke poto pe boza bien Kembo na kembo kuna na lola kembo na kembo kuna na lola ba angelu ba koyembela aigle kembo na kembo alléluia Gauthier continue pour maman na bête batu ma bête bon moni nga pena minga kolobeza te bref eloko na ngina lobaka yango moni na vinde to tambola boy kolunga teke osala likambo pour prouver sozo luko prouver le contraire mutu kuta ko luka prouver ndeza Fally batu lelo la Congo congolais mobimba be congolais nyonso abengi guide ye moraboy aboyne to tamboli na Angola balobi que Fally n'est pas un congolais Fally c'est un américain voilà comme film yesu voilà batu ba boy balobaka ngai na ngo yeba yebisa ko na zanali messi tala Fally pour pas dire la verbe donc yango nazo yebisa OK et puis pour le moment tozo s'adresser c'est trop dire pour nous sommes pas ici pour parler des gens oui nous sommes pas ici pour parler des gens nous sommes ici uniquement pour parler que des Fally tu vois voilà problème et le retenir le bezaboy moi biso ba petit a Fally ndenge mokonzi na biso Fally pour pazalaka azamuta benjirte amuta ko tuta de poso ke ba tuta ba border tuta pas peu moi la banda lungo olongo la caméra mais sikoyo lokola éducation au vient na biso za nango biso pe to copia toza nous sommes pas mieux placés en tanga ba komba ba tuna ko répondre à batu mais on a le bas mais c'est MA avec I et S à la fin donc ba on y a sous ba do luka ba osé biso ba petit na e to kondi matam mususu vient na biso aïe na biso mais to ça charger na yo pour na minute pour le moment na République démocratique du Congo et ça la bateau partout bateau na ba tambola na monde et ça ba drapeau mi balé de télé mais ça ba F mi balé ba F ala mi balé ça Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la Fally Ipupa et bon yo lingo cha F ni yo F ni nango isu yo lingo cha yo de la F ni oui yango nazo ebisa bo mata bo kita Fally Ipupa arozwa nzembo na ye yebana tacheka ha to moni makambo yango moni na pesi mbote na papa na biso grand-père Bozi Bozana lobby a réalisé rêve na ye e ma mama moi si bobo sala ana mongo boyaka ye loyaka bokulaka na pesi papa na biso grand-père Bozi Bozana et puis il faut appeler ça message à grand-père pour ka ye mdani tolobelango de Portugal bref tolobelango pas le bel mot très important la biso bailo le bailo mot très important ya moi je vais le bara vetanga mara fifi na la lité ya ba ntse molo ba mede yango kanga Congo fait le bagi faut oyemba ko za contacter na ba fan et content la musique yo donc c'est mon Orange Money mais c'est combien de chiffres au senga 20 000 faut mon la 20 000 là yo kasi yango la yo le répondre ba tuke o ngala yemba ki boy yemba nini défaut mo reza bozara précédé na vie au moni vie to sala oyo to se remplacer ba point ya on lo bara biso lelo oyo to finga maki to tonga maki ba lo ba ke o bango ba mikala bango banani tala lelo ba mik vie sonnerie atiki lo pango nani nagi mukala vie sonnerie atiki lo pango nani mukala madiata somba le pango nani na ko flatter mo butu te pourquoi pas biso chembaka il faut ça batu mo batu bakata batu bazara mayele wana o bokanga ba mayele batu balekaka ba plateau wana ba kende na snap ba kende ba place wana ba ko vérifier nde bazala ba billet te wana nde ba yeba ne wa kota bazala kuna ba ko tala faut ba ko tala nde Formule 7 et Betty banda Congo ezala Congo depuis 1960 zilelo premier album ezala te la fois ba ça batuke maman boy ezala te ça toujours là Gauthier Bilele azana libanga na disque d'or oui donc ala disque d'or on est ngabana ngabela disque d'or
Marape. Bato benga ba lauréat. Ba vrai lauréat nesa biso. Ba vrai lauréat ezaka biso. Poto ba nord. Voilà. Toi médaille d'or. Na li ba vrai na biso ba pacho molu ba chalé chama ba makandi Paris ba koli. C'est ba lauréat le ko ba jima kanji. Ba lauréat solo na biso. Mara swag. Ba lauréat. Voilà. Et puis maman pardon limbisanga ina ba c'est solo moko. Et puis je suis fier d'être Gauthier Bilele comme je suis. D'accord. Tu sais pourquoi? Nabeta Arena, tous les Nabeta Arena, les bossés, les leaders rebelles. Arena la défense, Nabeta Arena ING, Nabeta Arena Londres, tu pour na Kendai, Wembley, tu pour na Kendai, tu pour na Joie. Oui, là, visa la pas bataille. Oui, là, visa la pas bataille. Londres, Fali. Dans ça, on est capable de musée, va succès ton déni. On est capable de musée. Tu menana. Voilà question, tu sous question. Qu'est-ce que tu dis que c'est pour toi? Bon, le monde vend du boyau, pendant que tu vends dans notre salon de musée, au te carangandé. La ba mise belé be miso tekinde oteka nanga aider faciliter côté faciliter nana pour mon valeur na yo tout ça là ba carton ba soutien nga kuta veni madame maman ba solliciter qui on a libéré ba rejoindre fallait ouvrir ba wario Bosona te bolo beloro te slogan moko ezaka mikolo to lo ba tout fallait ouvrir. D'accord. Ça fallait. Donc vous abonner, liker, commenter, partager et ça la biso vraiment plaisir à trop. Là je dis merci à toi Casque Serré Capoison, Mobutu, notre partenaire officiel Astrid Yende, Belene Nambongi, vous abonner massivement Vicky Jenny Mokonza Lyon le 6 juillet na Lyon to Rosala wana biso tout. Gauthier Bilele, tout le monde qui fallait pour pendant Macron. C'est son ami. Ouais. C'est son ami. Effectivement. Oui. Voilà. L'ami de Fali. Emmanuel Macron. D'accord, c'est ça. Fali na Macron, bazo solo là. Fali seni Macron musique ezonga na poto. Kobana 2020 de la musique ezonga na poto grâce à Fali. Mais au moins na ba musicien musu le kana télé. Ba ya moi mikolo ya ba journaliste ya basine mi bali ba le kana télé mais ba boya Fali azonga musique na poto te. Bon, on a merci beaucoup de questions que dans la bande aussi là pour ngande il faut répondre aux questions. D'accord. Au moni on le dit bien, ba vieux monsieur ya mission mikolo na ba ya monsieur ya mikolo. Donc bango place na bango to tikela bango émission mo chéri dia ba sala en antenne à ces années là. Bango dans ces années les abiloko les ka bango ba tika la kuna biso to solo là kilelo. Moni fallait poupa. Oh fallait sala ndinga tambusa Macron na bandel na makolo. Voilà. Tous les ba mission musu ya Congo a mais le to mela maïté. Oui, on comprend nana. Tout ça là ba français ba loba on appelle français de l'équipe. Toi la Congo tu vas pas lingala mais nous sommes dans un pays francophone non c'est pas ça. Oui, obligé. Oui, et ça la façon mo ba lobaka il faut mettre le point sur les yeux. Vous comprenez? Au fallait ça lelo awa na Macron. Ce que ça ba musicien mususu na République démocratique du Congo. Momo na bakenda kimbango kota Mariano ba luela ngo fanfare pa la. Biso sans babani ni trompette sans tambour. Nde ba lobaka biso to sala ngo bongo te. Batunde ba sutuka ka lobby. Fallait ko sola na Macron et ça ba on appelle ça en français de relation. Vous comprenez? Voilà. De relations. Pourquoi de relations? Et tout le monde président de la Corée du Nord, américain mais à travers Dennis Rodman, il y a la relation Moroboye. Lui c'est un artiste, c'est un ancien basketteur. Relation à celle qui n'a président de la Corée du Nord, de celle qui est président de la Corée du Nord, Donald Trump à l'époque, Donald Trump était président. Voilà. Mais qu'est-ce que les gens fallait pour pas relation aux autres sola na ba konzi ya mboka wana et son rappel quelque chose na mboka na biso pour maman to kemba na mboko to ça ba blague te. Ce to lo ba ke fala mais ma biso poto oui to lo ba poto kenda poto mais to zape na ba famille o ba souffrir ba famille na biso ba ndeko na biso na ba est surtout net nga Gauthier Bilele bona parmi bat oyo na rôle la trop pour na grand frère nanga onga na landi a soda fa de ce baba soda général Mamadou de pas kenda o non que ne soit 17 ans to sola te lo roté to ebanete mais nanga za renki mais to yebi ke kaka fali o bango ba on finga a okende bo abeti ba concerné bana na ye ba vaina ndako ba moni papa bango ndenga ningisi luketo azumbo na ye azui akaboli yango atindi msusu esunga bandeko o bana ba este kuna mais bato bazolo ba soit disant baza ba combattant par exemple soit disant bango baza ba danger
Mais namona ata combattant moko te ba accueillir que tout ça la cotisation ta 1 euro, 1 euro, 1 euro, tout tindango kene na est. Donc ce que Fally c'est un vrai patriote. Yango na ngina lobara ke bati que la Fally ta. Fally tina li fort. Ba on met la maille. Ouais, mais na sepeli na question no tuni que Fally lelo bo mona na Macron. Ba nga lobara mingi au moni jour événement na to na ba mara na ba gotier. Biso za trop banal. Événement na ti salama. Président Macron ba mona ya senga ba yamba na RDC muta considérer ka été. Mais Fally bisaka ke ngana o yamba yo esika oyo mona ke naza. Ke ngai Fally. Programme nenge salama ke to ya Macron, to ya Macron na mola. Côté à 3 ans d'or pour basalaka analyse que hélico kuna ekokita au cas où il y a problème hélico longwa. Mais na nenge to salaka programme que nous les beta na Saint-Jean et l'or il y a tant al de la Gombe concert. Mais président Jacques kaka Macron fa kita na Sinkine. Mais Macron ndi mara public wala te na Sinkine. Comment na mwana angulumi na mwana zo mikate na mama na ya rumona Macron. Il a différent. Molili wana au venanga chez l'amputu pe sonam na musique ni molili mais batbaye ba mona kaka Macron na banalunga Macron ya a tout ça katsena aigle mais na sepela la Congo tito finga la injira sikiza raté tout ça na injira kala donc ngai injira zakaya kala netinga nena utapoto sur le pesi mutu ketchite pd bala la na sima mais na bakisi mwana na maternité fallait tinera ke kobala parce que un chien on baté basala on maman Britannique comme maman Samba yo na sali tatou ya mwana na sali tatou ya mwana na Europe pas chile tatou mara do ibale pas chile tatou lelo ba yo rifa bango ba la tatou Congo mais sigo bo bana un chien ngo ya sikezate ngala lukala mo la tamuta finga nga oh lito ilo ka tipo akima ba mango la film comme il est akima ba mango balana kaka film ngo ya nini mara type moi qui m'a mango boye ba riba esclave o ba toba ba to bon utankite bon film la tête lito ilo wa kutakite un chien sikezate bana bokanga makala un chien mo ba pede mais lelo oyo ba pede ba pour on Macron il faut pas congolais yo ba que Fally Ipupa raconte na yena na Macron ça va être et côté la Congo mbongo ba de ba éviter que non mbongo côté belé na caisse ya Congo pour la kuta Fally nde bazana Macron na Champs-Élysées tiba ya na bandal awa lelo Macron tozaki biso tout moni nenga kumisi bandal banalungwa na interview na salaki nenga honoré biso bana bandal donc pour la relaxer ba na congolais que Fally pour apporter un plus et pas mon ninga na président de la République Macron voilà o bazala na ye homologue o ba a comprendre qui vision na Fally pour te belle ba traiter qui Fally mabe comme Macron na bandal ko Macron congolais belle lo ba ki melelo siko tu vas comprendre que Congo gagné Congo est na besoin na France grâce à Fally Ipupa donc il faut comprendre que Mamoussou faisait ma mortière pour polémique belete topé Satan à temps bozé la temps na bino Congo est aigle Kin est Fally Kinshasa Afrique est Fally toi ma morolo baté mon konzeza Fally d'accord Bote bilele na ko to lobby elo mo be wana Macron peut azo bénéficier pas Fally a bénéficier na genre de ben non a bénéficier na ba relation ba benga ba relation culturelle ba relation culturelle toujours partager ba culture non oyo tamsu ya ba ité za na Afrique bon pardon na Congo pas ba Afrique na Congo par exemple ay ko mona ngo à travers Fally pour toi un peu na batu nini o ba ko benga pe Macron boya taya mais pourquoi toujours Fally d'accord mais Macron a ça qui a belle licité na eloko oyo 5 millions de vies il faut yebisa batu que Macron yo ke eloko oyo na Champs-Élysées il faut mettre na batu solo wana ayeba ma belle licité personne vient la biso belle lici ba beteli Macron bien ça qui ne boye alata il faut ko boye ayebi critique na biso bako il faut yebisa batu na Champs-Élysées eloko oyo betaki et comme il a 5 millions de vies banda Congo ezala Congo nzembo
nzembo moko te banda to banda na Marioti na nzembo bebe chanda mwana lipa alingi koyoka nzala tina leja bulela na mede ti Congo ezala Congo lelo nzembo moko te yoka na mokili lokola ba nzembo il faut betela bato faut betela bato ma maternelle a besoin de banzembe kufa ma maternelle a besoin de kolo banzembe kufa ça banzembe te na école lelo bat baraka la omona mutso ya boy lelo to ko monsieur le directeur durant cette enfance c'était ma bolongo ba ko je peux ba m'aider wana et vandi comme banzembe ba école d'accord et ça ba réforme dans banzembe wana na zara er mo monne na vandi boy na momo na vinange comme la difficulté netinga fallait comme l'insécurité quand tu pas commis l'insécurité insécurité la ngaza ndeni solo cheblu tufa banzebe bandi ba otonda ba bando tonda ba amo tango bando beta siko yebisanga la la vandi boy ba tondi boy ba mama mikolo ezala kaka chafali so chefali au monde la pe ba impoli à quartier bazalaka défense zanine obi de fomonga mo bangana komo lo basu ba musique te na boye ba mission pour kala boyi o abeti Zénith o pala ndi fa betaka Zénith mais bino changer o abeti Zénith o kuna fa beta laïque o abeti nini o kuna bokolo o kuna moto la moto o kuna ke jelité c'est pas bien ko ba kermesse puisque do wala ba belsi na mwana mboka o kuna zu eloko zuni babenga mutu te babenga ne lo mo camarade na ba excusez nga na tanga kombo camarade na salaka TKM ndula wa TKM leka Coxis mutado invité mingi da Coxis. OK. Voilà, tu continuer na bino toujours. Comment on a lelo fali des bandades fali o lelo ba tutu bantima te que lelo fali ko comme na niveau o. Na formule 7 eza rumba o lelo ezu disque d'or export na Snap. Na biti analyse ni moko sala pour na fali poupa. Et puis d'abord félicitations fali poupa. Bon oui. Merci maman. Analyse to sala biso analyse to sala. Donc biso ko soto bito bando sa ba analyse. Ndo mona biso misatu bemba mo ba okanga biso ba singa to ke telema. Tu sais pourquoi oui. Oh, tala. Bon, yo mo poser biso question, yo mo mi pesi réponse. Donc oyo fallait saluer wana tu mona ke rumba ezwa disque d'or eza les airs de saveur. Donc Moussala Ndé. Tant qu'on fallait travailler. Tant qu'on fallait travailler. Moi il fallait. Il y a un monde avant de venir dans la ligne à Bengue Noé. Fallait tant qu'on fait des heures sabbat. Il faut te partager la culture. Bah jamais. Na kosala featuring na motote na yemba featuring te na yemba nan mais lelo to moni bango tu ba bambani na featuring ba featuring on peut tant côté de koya boko ya na faux béton na faux ciment o kangami boko boluka batu ba bendo yango na lobi to fali pardon ya la silisa yango na lobi fali aza lokola Noé. Pourquoi Noé? Pour Noé tanga obenga batu ayebisa batu ke racheter le temps car les jours sont mauvais. Ah tamuta kwitse o tazo bazobo mais tant on pele yaki talandenge bazalaki kolela ya Noé oza révélation ya ghost ben non wala cop nanga na bible na yoyebi wala pale okuta ngesi na bima ezara pale tokos mais mère na c'est pas la question pour mon tango ça c'est les gars na TV baba mon le roi ça c'est au flatter fali azeka na moi je expliquer ka banze mbango pepero na wana o mona baloba wana fleur wana yo monango solo nyango ekufi mi otalaka film a Jack na Rose so monaka ba chika Jack azeli na Rose moye ba pepeona olomona solo nyango libanda ekufi ba olomona côté il faut mwinda mo abajour olomona ngote na ndisa ya rola gazul man oh ya rola mubenga gazul mon fait connais abajour te côté pose ay mbelo kwa na apelisela kanga mwinda bashu don mwinda wana eza mwinda le plus facile dans l'hôtel et un interpréteur tango chamutu na mbeto chebe tok yemo appelé Zamenanga merci papa chome kala mais
na roloba lo mo swaki ngane na fandi boy na fi na nga to me la rappelle yo komela te okoka ba question biso to mela bon na lobia mère yo ka mère biso to zara ba tu intérêt te moni biso to ti poto ba ko te bilele et puis toi ba hypocrite te toi qui na ba massa lo ba job kandolo ba bamba chile ba clavier maoukou ba ridima yo le conseiller donc toi qui na batu monter mama tanya ridima yo clavier maoukou le belgique toi qui na batu ya danger ba ju unit manager à côté bilele mutalani c'est na musa permis jouer check c'est carte gagné donc au moment tout ça qui à l'espoir nini natinga ah maman fui na motema côté bilele ya lo wana tinga maman putani ko maman samba maman la imiran yorifa enchi max donc on moni suke salon nga wana les fila trompe onik bintu malgré si je dois dans la na mettre bongisa no boyebi wa disque d'or na formation ya rumba na ekolo bani pona tes effet à travail. OK. Premièrement et puis deuxièmement, mon lelo pour musique à Congo Kota, l'appartement UNESCO, ils a fallu pour me côté rumba. Oui. Parce que no bagano rumba monsieur côté muta côté qui a fallu pour rumba traverser ba mai ba balé ba nini muta kati se ba rumba wana comme non américains ont bête musique ya rumba. Rumba Congo rumba de fali Congo de fali. Eza bongo papa tabula basala pe a son âme ba vers na biso papa wemba basala me ba katisa bi balé lokola aigle té. Il faut bateau ba fana ba plateau ba bisa ba tuke bi balé o fali katisi ya rumba ba papa wala ba katisa ki yango té. C'est que ba asuna loko sala té fali betaye ya Gautier bombaye sala bango boye to beti bango kao. C'est un professeur bien moni fali tango ba la pene alobaka nini Montambonga Montambonga bangamba et puis les mobola so pour manjoto mais qui mobola fouti mukie et puis na ina ba accès le remoko pour votre information moi logo ça ba logo bino ba journaliste ndefo bolobi pour le moment de la République démocratique du Congo ministère de la culture na biso yende plaignant na biso ba mise bele ba beta nzembo kala na nzembe liyo nzembo ya boli c'est ruana le lete kamara atamsu na pasi tous les ministères congolais le loso ba futaka embongo c'est mbongo fala saka musala na ye ko bitambola tambola na ye voilà on va à la fin ya émission la biso totelemi la biso mise wana ezala eloko te zwa disque na biso formule 7 tiango na mise eloko eza kuna te batu moko bayemba lokola biso te tiango na mise ma wala pe il faut que le mosika te tiango na mise besoin tozala ngo na minute o besoin o biso tozala ngo na minute oyo ministère de la culture na biso à part la formule 7 na mise il faut abenga fali na chancellerie des ordres nationaux c'est papa na biso amiral Liwanga zalaka azo mérité yango azo mérité il mérite azo mérité important au loba so il fallait annoncer que azoya photo yaka biso nyoso na la police le musicien pour on mettre la poto quand tu caché na yo pesaka fali pour ndimia bête sur la poto pesaka un dixième na yo la poto un parce que musique et non assuka loba to bossa la loba cimetière au bokecho la lara cimetière bokecho la lara bachango rocket donc son femme me ka rocha kovo et cimetière à monsieur Laurent Perrier tout le stade de martyr double stade de martyr bon nenga biso to zele lango biso ko ne to beta Paris OK après double martyr bosanité papa to beta na no Paris ngala to Portugal pour na soins de santé après to zongi Paris to Kinshasa ah ouais non ça programme est bon moi le programme est Lyon Bordeaux après Portugal Belgique après la Keba soins na Suisse oui ah bon c'est le premier animé mon double martyr ah la bossani pour le martyr à liboso bon ça prompté bon biso to mesala au buka bon kobuka c'est trop dire to linga pièce à la organiser mboke ça la bien to bongisa ça biso na ba fête to beta la maniangu te awa na lobi fe la muta dikasu alimbisanga
ma cri de wana e mama muto modike me bon, exemple normal, bino bois basketteur, bino bois sportif, moi je suis pas un sportif, moi je suis un. Mais ça j'ai vu beaucoup lancer pour la warrior voilà. Bon bref, bref, opération Ezara Moko, tous les warriors concernent il y a double stade de martyr. Oye concert Zadiana Bilambano Mousna moustiquaire pour tout là la stade na bol yodika mo tchéri pour na la vente famille na quoi donc boza la RRT bobo sala te stade wana ezaki na mulungi mai ekomaki 2000 sala na mai no chakisa mai moi mini congélateur pour Fali a comme ça mai au pire à 5 c'est comme à 2000 tous les warriors tous les labino fort cop otinda biso yango esali ke tozonga na Kinshasa tozongi za pona ba warrior c'est tozongi za pona le king Fali pupa oyo mukonzi na biso nyos to ba warrior asala mais les seuls ba petit ba kenda poto ba zonga na biso petit monsieur visé Kangama si les bazwa te babé en autopsie place même la mission autopsie vous mêlez si vous allez Stade de France Stade de France on a dit comme yango omoni na oyebisa onana omoni na poto jamais m'darobeta LC à 5 Stade de France va autoriser c'est impossible. Pour battre ça au Stade de France, il faut bander déjà au niveau de 40 000 places. On et puis on remercie Batunia Souboy Fali pour Libanga pour te bêter sous disque d'or, single d'or nanino, te bêter à mort, te bêter bango le sous. Et puis pour les égoïstes, c'était la bandit un peu simbotena. Batutu basala na banana Paris mais qui t'en a dit ça. N'importe quoi, c'est notre mission non. Bon, sorry, please, voilà en anglais. Na pesi mbote na ngali boso na 100% parisien et dit mokekola il y a pas de concurrent il y a que de confrères nazara na Afrique même nazara na Afrique matinde la rambo ngazo anga charge et puis na bosanité Chrisaki no mama mona ma Claudine Kinoa Chrisaki noa Gimacho Charchile écoute Guima Charge n'a pas mbote amiral junior Gabana les bateaux de Moïse et puis na bossa de manager le plus influent du Units Balondo oh là là la bossanité le cœur Frida Ntiri na Marvelin Ntiri oh là là ouais binomo boyebi Paris Christian Mononge 9 à match R9 Noël Liwanda Kaya Char ya Vanessa Basaoula Père Abajimo, conseiller Ridi Mayo, Clavi Maoukou le Belgique, Job Kando le Bob Ashley, Grace Kachimuka, le diable habiteur maison. Donc il y a mis en Olobezate, Bamote Langa la serve, mais que Bill Idom à Baoba, il vient pela de Bondi. Bill Idom à Baoba, Bamote Langa, Bamote Pena Maman, elle vient à Bamote Langa la maman, même la mission elle vient côté Wingi. Maman, camarade avait l'anga choisi mon tata. Ouais. Éternité. Bokata Bamote la mission terre, mission vivre à peine à Paris, na Kenya. Jésus Sagnol, mon frère, maire des Canada d'Afrique centrale, Prince Pindi Mobutu. D'accord. Libo Kamakasi. Chignon. Baï le départ rigole à faire. Na Sarsen. Baï le départ rigole. Erchimoyo. Bradog les Saxons. Présent beaucoup de temps. Voilà. Présent beaucoup de temps. Axel Moussaï. Garde du Nord base, Maître Gattuso, Atakale, Garde du Nord, Michel Kabea, Niki Miyake. Oh, famille. Ouais, ma barre. Nemi les bourgeois, mon ami, Nemi les bourgeois. Sénateur de Demosaga, double tyran. Joli Mipongo Mokondi, Soule Kaouka Zouzou, Coco du Lasso, Père, Tobosani Moutoumoko, Cyprien, voilà, nous sommes arrivés à la fin. Ministre, il y a Babalon et Afrique centrale. Oh, Kembo, Kunana Lola, Kembo na Kembo, Dieu donc gagné ça la Kinshasa. Angelo Embela
aigle, Kemo na Kemo, alléluia. L'hymne national de Sika. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Zalara déjà. L'hymne national Sika. Biso Zalara déjà. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci pour la confiance et fidélité. Vos élèves, on a vraiment ébélé partout dans le monde. Il y a Rolanda. Rubrique Nabino, Bawaria, Balobini, Wana Botsuk Rolanda. Pire peut-être Fali pour Pagoti, Belazaki, Wana Marazale, Wana Bazaki, vraiment pour la copie, c'est là toujours pour la Fali pour pas. Donc, bon, liker, commenter, partager. Et ça, la biso, vraiment plaisir à trop. Là, j'ai dit merci à toi, Kaskasere Kapoison, mon bout, notre partenaire officiel. Il y a Catalogue plus Nana Bodouga Télévision. Là, j'ai dit merci à toi. Dis que tu es mon condamné bientôt. Astrid Yendebe, Lambo, Vitorozalabus, on a tout. Bon, s'abonner massivement, Warrior, tout ça. Bon, ça, la salle pour Bordeaux. Oh, parce que la mbote na camarade na ya star à Seniors tout à part Fali. Bon, s'abonner massivement sur Abraham Piana. Abraham Piana, non. Donc, bon, s'abonner massivement sur la Bodouga Télévision. La bosse de ta page, merci pour ta présence. Likez, commentez, partagez. Retrouvez-nous à la prochaine. Bye. Kembo na Kembo kuna Aminio Abraham ya yangoana Kembo kuna na lola Ba je bakoye Bela aigle Kembo na Kembo alléluia Saluputa Ozua pi bandalunga Bicap la merveille on le dit tous les ministères congolais.